mbote na balandi news tu ya Hamburg News TV donc to tondi bino bongo botondi pour na fidélité pe patience na bino na chaîne na bino Hamburg News TV donc to ko senga na bino bo s'abonner toujours massivement pour na kolandaka émission na bino ya kitoko ba conception ya boto sala bino pour na kolakisa bino ba actualité ezali bongo na politique et puis ba analyse ya bien pour na kofungola mayele ya peuple congolais ba diaspora bande ko news tout oyo balingaka Congo ba vrai patriote donc avec P majuscule. Tika te topé sambote na la reine Omba Adeline. Ya maestro Katuseko donc l'allemand noir na kati Hamburg. Et pourquoi pas aussi dire un grand merci Nandeko Nangai Père Alo Mikundi le grand peintre na kati à Londres. Et puis mbote belé na Jocelyne Ikwa donc deux fois par an belge. La maman de Rokia et Aminata Bambote belé. Mbote na Joël Manzekou. Les autres bongo tokosolana bino bongo likambo o etali bongo rentrée politique ya mwana mboka Joseph Kabila Kabange et puis tokosola bongo ba propos o Shadari à tenir contre la nation congolaise et puis tokobeta bongo li solo o ezali koleka ya soni pe pasi ya kotala bande ko ndenge bazali ko pasola ka emblème ya mboka kotumba tokobeta masolo wana nyonso yambo ete to banda na kotonda botondi et puis na ko rendre ba vibrant hommage na âme ya Fumu Kimbangu ba vibrant hommage na âme ya Béatrice Kimpavita et puis ba vibrant hommage na âme ya Rossi Mukendi Thérèse Kapangala Hussein Ngandu Arma Tungulu bande ko nyos tu o bakufa po na komba ya mboka oyo o bazala bongo ba pilier po na kozwa bosomi ya mboka oyo toko tabongo na lisolo ya rentrée politique ya mwana mboka Joseph Kabila oyo esali un peu perturbation na ba mitu ya batu msusu confusion na batu msusu rentrée politique ya mwana mboka Joseph Kabila po na biso tomoni yango ezali rentrée te ezali entrée parce que ndeko Kabila atikala jamais kozala na scène politique congolaise donc il était président mais la scène politique azala vraiment te tout le monde a bongo PPRD et travailla toujours dans le système de secrétaire généraux na secrétaire exécutif ti lelo to jitikala ko ba président ya PPRD te nde lelo moi Namboka a décidé à comme président ya PPRD ce n'est pas une rentrée politique ezali entrée politique na ya zali bon kokota kasi to kosenga boye na kokota na ye wana aya te pona ko bouleverser ba makambu oyo aya te pona ko sala ete ba manœuvre ya pamba pamba na système oyo déjà congolais comme peut ko sala effort à s'habituer na yango na kati ya gestion ya mboka biso moko to yebi ndeko Kabila avec 18 ans oh nyos tout ce qu'il a fait de ces pays et puis ce qu'il a fait des Congolais donc le mal des Congolais aujourd'hui il s'appelle Monsieur Kabila. Kabila détruit ces pays. Donc, na niveau moko ya masékité, Kabila bomi enseignement, Kabila boma armée, Kabila boma diplomatie, Kabila bomi jeunesse, ça tient la débauche. Nan ya yebi yango te. Ce qui le lo koulou ne soit en plaire, c'est grâce à nan. Ce qui le lo, toko mona été ba enseignant, ba komi ba malheureux. Et allez pour na Kabila parce que tu reconnaîtras qu'avec 59 ans de l'indépendance, Mobutu a fait 32 ans, Kasavubu a fait 5 ans, Kabila a fait 18 ans, Kabila le père a fait 3 ans et demi et puis Félix 9 mois et demi, ce qui fait 59 ans. Maintenant, 59 ans, il y a une indépendance. Mobutu avec ses 32 ans, et le côté retenant, na Mobutu, et Zarabongo unité nationale. Mobutu a longa bongo sangisa mboka, ou Zarabongo liboke moko, kokabolate. Kasavubu, auto retenant, na ya lingaka ming enseignement, et puis c'était un homme intègre, honnête. On a reçu voyager à Zimbabwe à l'État ici. Ce que nous avons retenu de Kabila, c'est quoi? Corruption. Donc, un régime sanguinaire. Donc, Makila ya batebele na maboko na ye. Qu'est-ce que nous avons retenu de Kabila? Oya malamu manga na kanga. Ndenga a rêvé ça ba faux opposant tel que bolenga koy. Ba lisanga bonganga talandenga telenga nisi ba José Makila lona politique na scène politique ba limwe. Talandenga azobi batoka ba Shadari wazaki bongo combattant le ko mpeko zwa le fundu ya ba kombo ya Kabila. Tokota non tona ba propos na ye Shadari. Shadari ni asakana na congolais na koloba ete lelo Kabila alobi Kabila zali. Donc, il est le père de la politique, donc de la nation congolaise. Toloba, Nambongo ya Congo, Naba richesse tout ya Congo, Zali Bongo, na gestion à Boga Kabila. Shadari Yondo Zali à Kabila, Congolais nous Zali à Kabila. Congolais Zali zo bate. Boka ni sate jo boza ko sala wana pour na 2023. Boluka ete boluka. Na 2023, je vous dis vrai, 2018 tout les aki moi malamu. Moi ba tête nous le quoi ba batamaki na sima ba indépendant ils ont profité na batu ba voter bango banini 2023 donc tu déjà bino tout 2023 il n'y aura aucun député aucun sénateur ou ko bima bongo à travers na Kabila parce que vous avez exemple tout batu ba koki ko landa base à peine dans le lien de ba ete to exemple na bango na boy
en plus des éminents professeurs bolobakana mais tant beaucoup makuna na FCC na bino na kingakati mais vous êtes presque kaka le roi na bano bakota mwanzela avec des langages de la rue comme ça vous tenir en haut devant bateau prêtre za moko prêtre za kabila pouvoir basimbi saka mototé boye bayango pe mariage on a FCC cash moi je vous jure peuple congolais diaspora vous autres la biso et kokoma 2023 t et un mariage contre nature d'abord dictature na démocratie basangisaka yango te ou soit dictature est dominée soit démocratie est dominée. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi donc aza bongo na chemin ya bagarre ya papa na ye azali d'abord toke malembe avec 18 ans Kabila depuis 2006 au bavotaka bongo na article 43 de la constitution gratuité et enseignement avec donc pendant 13 ans à longue to kotia yango na pratique maintenant 9 mois et commis na pratique ezo kenenango bien que ça complètement mais avec les temps koya Chada Rozo leka o le bani ni gratuité et enseignement et zala bongo Kabila o avec 13 ans biso to risque na ba année blanche ba année mo na ba 2004 to risque na ba année blanche pour na ba encore mbudi bino botang sa ba na bino na poto biso ba na bazo tanga biso to tangi jeune ni na robeta to la ba été moi j'ai étudié na temps ya Kabila et puis na profiter nango à moins que ça la ba mina se mandé ba ce système na bango pour avoir du boulot faut à Moussoïli. Moi je vous jure président Félix il faut au Kabwana na système ya Kabila wana il faut ndongo bagima déboulonnage il faut déboulonner le système pour te Congolais sepela na yo ata kondenge ni nezali na mboka ata kondenge ni ata kokanda yango emati mazolo ba d'abord na s'adresser na bande ko na biso tout ba combattant. Si vous êtes des combattants, nous sommes des battants. Et ça, c'est que vitre na katikati, yo telemi awa awa, obeti li kofi na vitre mozali na poso betanga, obeti nga to booking de vitre. Yango nazo lo babwe. Ba combattant bino bozara kuna, bozolia ba poiron, bozo sala ba misana bino, bozo sala bwe bozolia. Biso toza na kati ya mboka to lo baka tout nous risquons nos vies. Okoza pende ngozo lo babwe, bazubi ba kangi yo pe ba limwisi yo ba nini. Bien que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi akangi mo ba kashwana aner. Moi, mouké, moi libre, au moins, n'a pas que ça, mais à l'époque de Kabila, c'était pire. Au côté, les matés, les missions, le bateau, au bout, et puis, Barokanga. Bino, vous avez dit banda yamboka. Félix Antoine Tshilombo, Azoki, pouvoir le bakini. Abengi bino boya. Boya, bopé, sa makanisi bino. Ve boké, tu premier. A boyi. Mais nga ve soka boyi. D'abord, on a compris na kave. Ve à quel bagage. Boké, tu premier, quel diplôme. Oya, au travail n'amboka. On a français, ma balle, le bakina RTBF. Mouta bien que ba iranium te ozina nous drapeau ya mboka emblème ya mboka boketu premier au pasoli au tumbi maintenant combat na o lo ba kozali combattant yo tumbi drapeau ya mboka zoko tumbi mboka o tumbi symbole ya mboka tumbi mboka o ya yo moko ozo tumba yango pona ba combat na yo moko personnel est-ce que kanisi avi na yo na ba babin na ba eso est-ce que zali combat o ya congolais nyonso azakuna je ne pense pas. Je ne pense pas que ça combat à Congolais. Là, moi, je vous parle comme ça, étant que Congomani, étant que jeune engagé. Nazo le bayango tout. Naza moto ya IDPST, naza moto MLCT, je suis Congomani. Nazo le bayango tout. Boké tu primo repasse la drapeau ya mboko tumbi. Exemple ni européen sa bana na oba Davina. Exemple ni européen sa bande konom susu bazo kola kuna ba ina mboka. Pe ekei pe musika lobi na tali susu bande kom susu coupe susu bo paso li su drapeau ya mboka. Boye bisanga bino ba combattant boza kuna bozo bundaka ba boketu. Nanya tongata flat moko a engagé même 10 Congolais ba sala kaloba moi j'ai investi dans mon pays. Personne. Boza kuna boza ba boulot ba main noire. D'abord, auparavant, les combats, c'était quoi? Les combats, c'était de dégager le président Kabila et son système. Maintenant, le président Kabila est parti. On doit tous donner nos idées et pas le président chef de l'État Félix Antoine accompagner sa vision pour que le Congo soit émergent. Bino, beaucoup de ça, incitation à la haine, beaucoup de personnel. Donc, d'ailleurs, moi je regrette beaucoup que mon alumni, d'ailleurs, aux musiciens. Aux musiciens, fait la musique. Il y a des musiciens, des artistes engagés comme Baradek Cyprien Bazar. Tous ça, Alpha Blondie, tous ça, Jean Goubal. Toi, tu ne fais rien là-bas. Yo, c'est pas là que tu as un bout, tu as un neva, maman Bobila. Ou que nous mettons là-bas quand tu et soit que tu raté, et soit que papa ou mbate. Pour un temps, moi, baninga baleki, on va mourir comme combattant. D'abord, ton combat au départ, c'était quoi? C'était de combattre le système de Kabila. Maintenant, Kabila est parti. Tu combats qui, pourquoi et quoi? Tozo battre ozo combattre ni donc to ba perdre na yo repère ozo ba lisusu comme ka bisala sala au monde a beaucoup attaqué ambassade. Moi je vous jure, vous avez des enfants, ve boke tu moi no Davina
auti aussi sa classe na poto redi ayembaka nzembo moko ngai na ye awa na poto kozwa mayele pe kozonga mboka un jour ta fille Davina aura besoin ya kozonga na mboka oyo pona kosala mais ce que toi tu fais là vieux moi je vous jure si vous continuez à tomber drapeau ya mboka vous continuez à passer le drapeau ya mboka ce n'est plus l'affaire ya yemoko président maintenant c'est l'affaire de tous les Congolais nous les jeunes to ebi bilongi na bio tout ba eso le quoi bino bobeta batu na poto problème ezate biso pe to kozela bino awa to kangyo na aéroport andilo kiti lo moto ti esika yo vandi to pesi yo bongo eloko ya bien parce que trop c'est trop na si ezaki première partie nous allons continuer parce qu'on en a marre. On ne peut jamais voir un Français à tomber drapeau à France des États-Unis pour accepter une manière où il y a gestion en boka où il y a Macron au salaté. D'abord les drapeaux, il y a pays emblème moi na bomona ba fali pour pas que nous rebeta ba lati drapeau. Bomona rango boxer na so ilunga te ko beta ris ataki drapeau. Tout Congolais oyo kendaka libanda pour défendre la couleur de son pays, il met toujours les drapeaux. Et les autres passent le drapeau, il y a au passo le pays, au la ici, aux sa drapeau à Zaïre. Zaïre régime de gel avec 32 ans, nous avons connu ce que nous avons connu. Mais tous les années Zaïre ne sont pas des années à haïr. Parce que yo pas nous offert haïr batou. Oh nyos tous azaka mabé. Les problèmes de Congo c'était Kabila, Kabila est parti. Maintenant Félix est là, pas même une année vieille. Au moins, donc j'ai beaucoup de respect pour toi, mais je n'ai pas besoin de flatter au point de combattant ou quoi. Moi, je suis battant. Bis to za na mboka. Yo ko tumba drapeau ya mboka, passo yo sali bwebwe. Yo kasi ba presso ta kuna te renverser pouvoir. Jamais ba bundisaka batu awa neti ba rosi ba kufa pona mboka oyo. Tiwe par Kabila. Hussein Ngandu ba Thérèse Kapangala yo vandi kuno lié ba poivron soko meli bangi soko meli soki whisky et beto mutu obimi na nzela. Moi je vous dis tous les jeunes net biso a déjà sensibilisé au cas où bosali sous acte on a tumba drapeau to kanga biloko na bino tout to zoomer ngona ba image ne bosalaka to zoomer ngo boke tu pas mieux na mweka to yebi yo soki o combattant mo kotaki sentiment ye Kinshasa to travailler ba système ba DG mona ba RVA ba signaler biso ko na Kinshasa inde lo moto te siko zo vanda to la kisayo manière ya bien ya ko bundela pona mboka naza surtout suki wana ezaki bongo première partie na biso nous allons continuer toujours à dénoncer ba makambo ya mabe pona kaka ba congolais ba funga mamutu donc nous avons besoin changement ya mentalité ya bien donc les vrais combats ya congolais faut ko lendi sanom aw pauvreté ya mutezaka a richesse pe ezali awa mitwe kemba donc ebosala bien bongo congolais so avancé donc ezali bongo kanda na moto te tozopesa kaka makanisi merci ebele bato nyonso tu bozolanda biso et puis bambote ebele na Jojo Station ndenge aza bongo na nsima bilili et puis la reine Omba Adeline ya maestro Katuseko Père Alomi Jocelyne Ikwa Joël Manzeku HPR de le Baifale donc pour na ngai kidi bate bye.